bondela Yesu azana bomoi Okoloma ndenge niyo Itumeza makasete Okoloma ndenge niyo Delema bondela Yesu azana bomoi Mbutu moye O mama ye Mama na lobe Mama ye Delema bondela Tolo nase Mbutu pe na moye Olemba te mama Delema bondela On a présenté l'album Oza album Akula ya mama na biso Nenette wetu oyo avandi bongo na mboka ya Londres banzembo kitoko eza ko édifier banzembo kitoko eza ko lamusa pena bana na nzambe soki oza na besoin Akula o koyeba kosomba album ya mama Nenette te poussani toza na mama na biso Émérance évangéliste Émérance Mayala banzembo kitoko bonne eza comme banzembo kombo nini na benga yo kombo nini na benga Yesu Masia tanga bimela ki yo benemi a se présenter ki na kombo nini yo moko yebi okutana ki na prison okutana ki na nzela okutana ki na wapi na retraite okutana ki na bien aimé na maladie na hôpital esika nini yo okutana ki na nzambe ça c'est maman Émérance Mayala album kombo nini na benga yo Yesu Masia et to koyeba soko leka na papa na biso Norbert Petit album kitoko zana nzambe bilaka nzambe bien aimé pour la te nzambe soka lobi likambo na yo bien aimé akokisa kango soki totali tokomona album kitoko ya mama na biso mama Marie-Anne Abia absali penda album moko kitoko bongo ebengami na kombo ya You Are de l'or eza bongo na ba titre belé comme un titre Dieu vient, Number One, Tu m'as sauvé, Louange, Alléluia, Ngolu et Senge. Vraiment bien aimé soki oza na besoin ya album ya mama na biso Marie-Anne Abia. Comme la biso na to na se total sandingi ni ko zongo ou okoke na bisika nyo surtout batekaka ba CD na biso comme na Château Rouge na Barbès c'est partout ezali na ba édition otekaka okomona pe okozwa album ya mama Marie-Anne Abia. Que le Seigneur vous bénisse. Tout l'équipe de mon album, il y a papa Nabiso Mardoché Kayembe, Jésus les transformateurs. Jésus-Christ les transformateurs. Nzambe aza oyo abongo la kabomo ya moto. Nzambe aza oyo amemaka moto na la dimension. Nzambe aza oyo alokotaka moto na CP a tombolier. Na likolo eza lokola banzembo sala na yo banzembo lokola bakufate donc bazala bamona bola mo nzamba kosala to na se bamona nzenge nzambe azomatisa to na se soki oza na besoin ya album ya notre frère Madoché Kayembe bien aimé okoki koleka na Château Rouge partout où okomini Franc na biso Mardoché Kayembe na Facebook na ye okozwa album na ye ou bengi biso na bureau na biso atolo na se tokoyebisa ndenge ni okoki kosala po ozwa album ya notre frère Mardoché Kayembe Jésus-Christ le transformateur. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les qui na notre frère imoko ya ba papa tolo na se ya ba papa tolo na se frère Clovis makola papa tolo na se nzamba lekinde moto bien aimé nzambe alekinde moto donc mutakolo ba na vie na yo mutakocha point mutakocha virgule donc réponse à suka to idée à suka ezaka idée à nzambe yangonde e kokisamaka na bomo na biso na kosala bolamu. Shalom shalom peuple de Dieu partout vous avez besoin dans le monde entier koloye a pambola biso lelo tozal première émission na biso tozosala na kati ya www.tolonase.tv il y a 2018 j'espère que vous avez na plateau na zanga mon côté la pesi bandeko nyo surtout ba meilleur V au meilleur V zo continuer ti na fin ya janvier nzambe apambola biso to nazana basali na nzambe ba uti musika o bayeka kapo na kopambola bana na nzambe toza na bloko nanga toza na pasteur Bomolo d'Angola
auti musika lipamboli auti musika na loboko nanga mosusu naza na prophète Gloria Mola de Angola bango nyonso bauti longo Angola tolo na se tokomi na lipamboli ya kozuyamba basali na nzambe bazouta libanda ya mboka baye na kati ya mboka France kaka pona lokumu na nzambe. Shalom prophète Gloria. Shalom. Moni de autos to monani yana sipeli ko mono. Kolo iso fambo iso. Bongo na kotela na loboko mosusu nazana pasteur Bomolo. Shalom papa. Shalom. Na sipeli ko mona yo pe ko yebala na yo papa. Pona lokumu na nzambe. Bon papa na biso bakoyeba ko se présenter bien aimé dans le Seigneur tolanda yo muto koti déjà moni mama tolo na se na plateau benga téléphoner loba ki mama tolo na se ala déjà na plateau 2018 eza année ya décision 2018 eza année oyo lobi soki to tambola ki mabe na 2017 na Nzambe année ya 2018 eza année ya kobongisa ya ko arranger ya ko améliorer na Nzambe. Papa na biso pasteur Bomolo a se présenter église eza wapi avant daka wapi abala na France aleli biso li solo nini to la dire Merci pour la parole. Amen. Ayebani mingi na omba pasteur Bomolo. Voilà. Na Zalaki. Voilà. Mais maintenant dormi. Dans Soussou, Angola, ça fait quelques années. Là, Awa, na France. Naza Marie, je suis avec Awa. Et puis voilà, na Paris, na 12e arrondissement. Voilà. Mais papa, au Venti na Paris, na 12e arrondissement, mais na Angola, église ezali ou lokola tout le monde a église msou ezalaka soki responsable ou bien visionnaire à Longwe au moins appelé na kupasa ba eba ko bâtir église ekangami. Ndenge papa na koma na maman na biso na Paris na 12e mairie. Est-ce que église ekoye nango awa ou bien œuvre nzambe pe zakune ezape awa? OK, je crois bato bolandanga o baebi baebi ngana muto beaucoup na muto ya doctrine. Amen. Donc quand je travaille avec des gens, la première des choses dans ça là est vendre sa parole sur les enseignements. C'est la raison pour laquelle ça fait 3 ans et demi en France, l'église d'Angola est continuée pour exister. Et puis, comment on le sait, ensuite, il y a l'enseignement Oyo, il y a Bateau Bazala qui va zoa, ils ont été assidus dans la doctrine à Jésus, et Batikala, ils font un bon boulot. Voilà. Donc, il y a www.tolonase pasteur Nabiso Bomolo aza toujours na église oye aza kokamba pe na Angola ba mama ba papa ya Tolonase ba obeta tout na Angola soki pena boleki na église parole abondante et kozala malamu ya papa Nabiso Bomolo esika Nzambe achai a vrai. Que le Seigneur nous bénisse. Na baluki sous na moni prophète Gloria Mola papa. C'est présenté par la Tolonase ba mona oba yoka yo bosa la connaissance na bango pasteur aza na France église eza na France église olongoli ya na Angola po papa se musu baza bongo so penda longwe na Angola kangi loko eza ya ye oye loko di gablo wana ye pona bango eza di gablo kangi na église aye nango na Angola boyi kutu atika ta mutu mususu na sima na ye po atika la ko sunga peuple nzambe papa eza de. Ok, merci Maman Tolonase pour la question. Pour se présenter, na bato ba ebinga na ba ebinate. Na bengami na kombo ya Gloria Mola Bazola. Naza prophète na ministère. Naza visionnaire et église son de la trompette du soir. Donc le son de la trompette du soir oyo eza na Angola, précisément na Luanda. Pour l'instant, Naza na poto ezape malade sauté. Donc nanda kwa oteya nando zonga na église na Angola et nzamba accordé sur grâce. Pour l'instant to balipe musala awa na Paris, précisément na Noisy-le-Sec.
tous en ordre d'intercession. Naza marié. Naza marié. Nga yo na mingi vraiment ba marié bon na boy ba célibataire te mais na c'est la mingi mutaza marié pour nga mona marié. Donc Naza marié. Naza marié, moi c'est Naza. Donc l'église ils ont continué dans Angola. Oui, l'église c'est un Nzambe. Donc Naza un simple visionnaire. Donc Nzambe, au monde Nzambe tant côté na Moïse, au monde Nzambe attaque avant, a tué Josué. Et local là, Nzambe permet d'exercer dans Paris et le combattre l'église Angola pour Canada. Donc l'église Angola, forcément nous avons qu'à l'église mère, les prophètes Timothée, la Gloria. Nous avons qu'à Chikala, bateau à Angola, baïdi baïro Chikala, baïdi baïro Palanka. Donc l'église mère on a dans Kamba, les précisément na Palanka. Donc tous en paroisse nous na Chikala, ozo Kamba na Bishop Alain. C'est ça. Donc vigile au quotidien. Bonne année à Bishop Alain, maman tona se atindeli vraiment bambote Bishop Alain kambaba na Nzambe kaka ndenge papa na biso mola abandaki ko kamba na kombo na Yesu papa sango nini penza oyo lelo to fandeli kati nisika oyo est-ce que oyebisa bana Nzambe sango nini to fandeli ko kati nisika pona ebike Nzambe po lo baleka na nzela ya basako to koti année ya 2000 to koti année il y a 2018, papa Moula, nous avons béni pour la 2018, pour la peuple naïf. Ok, donc on a transmettre un message aux Zambé. Donc, biso le 31 décembre, quand tu as une veille de prière, parce que tu as la carte à corps de Christ, chaque église, par rapport à Yahvé. Donc, état que visionnaire, il y a l'édition de la trompette, quand l'Assemblée de Zambé, vit le moment où l'église est Kisaki, vit ma boba côté à Naouya Malab, de Nzamba pour assurer bicho, année 2018, tout va bien. Tout va bien. Donc, Moutoyo, Aléla qui n'a 2017, Mouto Aléla qui n'a 2018, année 2018, tout va bien. Donc, tout va bien. Ah, année 2018, tout va bien. Donc, tout va bien fait, na Mouto a la émission. Amen. Tout va bien, na Mouto a convaincu. Tout va bien, na Congo. Tout va bien na Angola. Tout va bien na France. Tout va bien dans le pays. On va croire dans le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, nous sommes bien à www.tolonase TV. Tout va bien à Tolonase. Prophète Alobi Zamba Lobi, tout va bien à Tolonase. Biso ana mema na nzela ya mukambi. Na biso les gardiens du temple, pasteur Carlos Kalambay, Nzamba Lobela qui biso Lobi que 2018 les années à décision. Il y a décision, il y a Kabwana. Donc tout va bien. Kabwana na nyonso. Et bon, ce que papa Bomolo. Pasteur Bomolo, l'Éternel a dit quoi? Merci. On a trop réaliste. Ma camarade, vraiment communauté, on a ezala nengeza leli epinde nzambe bamonela. Na sepelaka. Na makabo bande comme soupe bazana ngo. Na sepelaka na vision oyo bazanga nango. Mais permettre nga naza libre le baque nalinga konomé na nete nga pona nga 2015 2016 2017 2018 2019 ainsi de suite nous sommes la mise en encore victoire la Bible dit ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront jamais yamwa na tout na mingi pas chrétien ils vous feront la guerre quand comme d'abord, on a 2015, 16, 17, même 2018, ça mais ce qui est important, c'est qu'ils ne nous vaincront jamais. C'est pourquoi, même dans le passé, le problème est comme qui, même dans le futur, le problème est comme toujours rassurant que dans
Et celui qui marche avec Dieu ne connaît jamais comme dernière parole l'échec. Donc, Nzambe, Wazaki Nabiso, dans ton passé, Yindaza Nabiso, Yindaza Nabiso, donc tout va aller très bien. Amen. Amen, amen. Donc, Nzambe oya zalaki na biso, oya kozala na biso, oya pa continuer à kozalaka na biso. Donc, na bomo na biso ba na Nzambe, tango nyonso munguna ko baloteli makaka, mais lo mo to senga kaka na bana na Nzambe, to tozo misenga. Tokabwana na makambo ezosala ke emema biso musika na Yesu Masiya. Mutu akabwani na makambo ezomemeli na Yesu na musika ya Molimo Mosantu akoyeba ko se séparer mabe na malamu. Tango akoyeba ko séparer mabe na malamu ata yene papa lobi tentation ya ka l'air nyonso tout akoba lobela kaka tout va bien. Que le Seigneur vraiment nous bénisse partout oyo ozola na mais papa na landi bino na Bible yebisingi lobi to na 5 ministères. Toza na pasteur, toza na évangéliste, toza na prophète, toza na docteur, toza na prophète si j'ai bien cité. Mais na kati na biso de devandi ko na pasteur, moi-même je suis évangéliste et na prophète. Donc ici 3, toza ni ka 2. Yango to solo la masolo nzambe. Papa, est-ce que ça la biso? Parce qu'on a bien tout na bino na milongo. Est-ce que ça la biso sonité tout le monde parle mal de l'église. Et ça la biso sonité à se présenter que je suis. Parce que la Bible dit, Dieu a établi le saint ministère pour la perfection de l'église. Donc, Tozawana, on a préparé épouse à Seigneur Jésus. Donc, elle est colobatée que si par exemple, Batozo critiqué, Batozo finga, et après, puis surtout arrêté. Non, c'est quelque chose d'important de voir accomplir mission ou bien pour ça là où nous avons une mission. Tout même église vers la perfection. Nous avons donc c'est simple, on doit répondre. Amen, amen, allez partout dans le monde. Quel n'est comme ça batunion surtout basali nanga. Il y a mon mission Zambé à tindi biso basali ne reto ya kosala. Donc au lembate pour Bible ça quand on parle de faux, c'est qu'il y a aussi de vrai. Mais pour moi maman tolo na sénégalais était tango ezali oyo Nzamba loba na makomine ya lobi bakoki ko telemila yo. Bakoki ko loba mabe pona yo. Mais bakuto na mabe wana ti donc soki balobi pona yo to balobelaka yo bazokuta yo na yango c'est koza mopandi mais soki bazoloba pona yo bazokuta mabe oyo batu bazoloba po na yo te donc ezala à l'aise donc tout va bien. Continuer là, tout va bien. Excusez maman Tonacé, dans les mines à ajouter l'homme lobby, les a très capital, les a très profond. Tant aux oloba, les camps faux navrés. Mon état autosa, nous sommes au temps du soir et nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient à bientôt. On a 4 temps de la fin, toujours passé dans la période. Donc beaucoup plus. Tant au lobby, parmi les faux, il y a aussi les vrais. Tozaka na accomplissement, il y a Matthieu 24. Jésus lobby, Nathan Wasuka, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs, il y a des faux pasteurs, on va pouvoir conseiller le doctrine des démons. Mais du moins, parmi les faux, il y a aussi les vrais. Or, et l'autre, c'est que les bas dans Nzambe, monde comprend. Toko trouver la vérité quand ça va faux. Mais il faut trouver la faux quand ça va vrai. Par rapport, il y a caractère, par rapport, il y a exercer, par rapport, il y a travail d'abord. Donc, si ils ont la faux, ils ont la vrai. Donc, un peu, on a pour le bas, nous avons pas besoin de mounions sur le merci. Nzambe apambola bande konyo so balandaka tolo na se to koki kokuta ba vrai te na kati ya ba faux. Voilà. Et sengeli to kuta ba faux na kati ya ba vrai po yemo kuta lobi yemo kuta bike tuti ka nyonso to sani. École ensemble après na suka. Amen. Donc un jour viendra la fin. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, un jour viendra la fin. Yo mosala nzambe oyo soit disant moi nzambe je sais pas oyo za kati ya ba vrai. Bongi sanzela na nzambe 2018 Yesu Masiya azakoya. Ce qui peut année 2018 si Yesu Masiya ayete yeba ke liwa pe ko si prendre yo. Donc tout va bien. Amen. Papa, est-ce que pasteur Bomolo azana honte te ya koloba ke parmi batu to liboso média comme ça que je suis pasteur.
Parce qu'à ce moment, il y a des gens aussi, ils vont nous regarder, ils vont dire, ah, regarde les escrocs là. Partout aux autres, quand même dans matanga, partout aux autres, quand même dans ma fête, tous autres dans les réseaux sociaux, ils parlent toujours des pasteurs. Pasteur il avait fait ci, pasteur il avait fait azongi moi ça batou, asala ki boye, azongi si boye papa. Et là on ne kolo mapenda pour se présenter liboso batou que je suis l'homme de Dieu. Ils ont ça leur honte. Voilà. C'est le mot très capital. Normalement, on a la beauté dans le temps où on puisque et c'est ma deux évoqué d'abord. Nanina Ebissa, le salut est individuel. Ce n'est pas un pasteur qui sauve une âme quelconque. Mais il y a Nzambe nde abikisaka molimo. Tant que tu as la mokolongo liboso, il y a un livre fungwami pour que mon a jugé. Pasteur Bauzate, le roi avocat au bâtiment. L'unique avocat que nous avons, c'est Jésus. Alors, ce mot mano à la vie nayo, et c'est que c'est moté maïs wawa, dans l'avocat nayo. Mais pour le bateau déjà, bazar affermi, bayak en église. N'ayina psabamo un vrai, un faux, et ça histoire de l'autre. Moto a yebi écriture, moto attend la Bible, hasard plongé. La réalité, il y a ma commis, a dit que l'histoire, il y a ma vrai, non ma faux, il y a souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, l'histoire à Balaam na Balak. Balaam a reçu des présents, quoique nous maudit le peuple de Dieu. Souvenez-vous, Nathan Wakala, histoire il y a le vieux prophète avec le nouveau prophète. Mon prophétie après ça qui ngaïpe na sur la kolo. D'ailleurs il dit et l'autre a perdu qui vit naï. Donc esa histoire il y a les lotés. Souvenez-vous de l'acte des apôtres. Bamoussoupe bakendaki pour bakendo ça la délivrance. Milimo aussi bamo toyebi Yesu pour bozoloba. Toyebi etc. Ba disciple moussou mais bino totika la koyeba dinote. Donc ce n'est pas une histoire mauvaise. Mais et là on a le banabal de ko ezabo. Ce qui nous a parlé, faiblesse c'est cause à partage. Mais ne laisse pas la faiblesse dominer toute ta vie. Mais ne laisse pas la faiblesse dominer ton appel. La Bible dit 7 fois les justes tombent, 7 fois l'Éternel relève. En tout cas, pour la bande de corps, va se retrouver na Okwea, ton rétrograde, na Seigneur Nabino. Vous pouvez retrouver pasteur, ils peuvent prier pour vous, pour tout bela. Nous avons ça bino ngolo, côté le mal, peu boton pour la bende, pour zela, nous avons là. Pasteur Bomolo a lobby à Sengi na bassin dans Zambo basi basé retrouvé par terre pour les mater, pour téléma. Bon lukasu yesu masia pour détourner na babe bokomo na loboko ya nzambe na ba mona bino kaka ndenge 1 Corinthiens 6:18 ezo yebisa biso que tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Donc nyonso tout eza pesa melinga mais nyonso eza ka ya kozwa te. Mais papa na ngai na moni lobi outi lobelo mo bien wan lobi les vrais prophètes. Aujourd'hui, tout le monde dirait qu'ils ont un vrai prophète. O ba nikoti ka place na banate na par rapport à o ba yesi ka bazwa esika te bango mutu bazo bebisa makamuto na ba vrai prophète ba vieux prophète na ba petit prophète ba mélanger tout ça kati ya mutu nde mabezali na éviter so comprendre les questions na moi. OK et loko na na biso ezake et loko bebite mutu pe bebise loko te et loko ezani Isakolezo kolisa. Babi natangwa suka X Y bakobima. Ba faux prophète bakobima. Antichrist akobima. Si gotango antichrist azobima, to lo baté. Botango faux prophète abimi to comment réclamer ndé. Vraiment. Donc ils sont dans la Bible bien avant antichrist abima. Donc il est mona moi ça non ba faux prophète to zokona. Ah, en France, il a fait un clip en disant que mais c'est quoi? C'est un antéchrist. Mais chose étonnante, on peut pas dans un là, c'est une ignorance qui
va accepter ça. Moutaza il y aura mon niveau bâti. Atie kombola et atie 6 na sima. Père lui nazara satana na ninzela satana. Yo landa na sima obeti maboko. Voilà. Yo kolanda na sima omoni penda 666 okolanda na sima bien aimé yeba kozo kenenzela moko na ye na zongizeli prophète Gloria Mola papa. Pour to yeba na yebi ke bible esi biso yebi ke to ko yeba ba faux prophète na bizaleli na bango na misana na bango papa etant que mosala nzambe po biso bana na nzambe to yeba peut-être que o aza faux ou bien aza vrai to zela ka molimo mo santo a révéler biso ou bien to la na ba commune ngé yebisi biso yebi ke to ko yeba bango na bizaleli na bango. Merci maman Tolonase omoni bandeko bazolanda mission parce que oze mission mo chrétien nga na ndimaka ke somtala ndio eza pas dévisser quelque chose et nazo croire bandeko so bala communauté va recevoir quelque chose et là on a une réponse à mon mes amis omoni den autoloba église na robakisa église eza fondée na ba rimère église eza fondée na réalité. Moutuna nzambe pasteur Bomolo azaki un peu clair. Alobi nyonso tozomona elo asikezaki. Nyonso elobama et juste et sakolezo kende na kokokishama. Tango Bible l'église a fondée par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Ils ont fondé parce que vous dites moi à Salaki. Ils ont fondé parce que pasteur moi à Salaki. D'abord l'église est un pasteur. En plus on a sauvé dans la pasteur. On a sauvé dans la Christ. Ils ont un pasteur mon côté anima au paix sa vie naïe, paix à condima au paix sa vie naïe pour la église. Parce que tant qu'on l'a d'abord église, et c'est que tu comprends. Il y a deux églises. Il y a l'église universelle et l'église locale. En église au Christ a besoin, ce n'est pas l'église locale, mais c'est l'église universelle. Parce que l'église universelle, il y a construit l'église locale. En église locale, il s'agit de l'église. Maman, si on a la Bible bien, Bible lobby quand Samuel a oindre Saoul, a yebisi Saoul, kende musika, a péché ma principe boye boye, a mis le temps mokoko mana Gebea, au télématique. Et ça na lisanga ya ba Philistin, ba telemi na Gebea. Donc, Gebea est un montagne de sang, mais ba Philistin donc église locale et c'est ici batololenge nyoso basko bamen batololenge nyoso et mutu nyoso tiaka na église ayaka un objectif et en plus ce qui mutu a comprendre le banza a comprendre qu'il y a ressemble pour la pasteur donc naza peut pour la soutenir ma bé mais naza juste pour la loba toza sauver dans la pasteur. Mais tu as sauvé dans il y a Christ. Christ a quoi pour enlever l'église localité? À quoi pour enlever l'église universelle?